Coucou tout le monde, je vais faire une seule et unique vidéo et après c'est terminé. En bas de ma vidéo du concert de Fally où je chante à mort, il y a des Congolais qui sont en train de s'entretuer. Fally a rempli la salle, Fally n'a pas rempli, Ferré, je sais pas quoi. Vous savez pourquoi le blanc vous colonise et ne vous respecte pas? C'est parce que vous ne vous respectez pas déjà entre vous-même. Vous êtes là en train de vous tirer dans les pattes, de vous insulter pour savoir si Fally a rempli la salle ou pas. Même si la salle, elle était vide, c'est Fally qui s'est enrichi. C'est Fally qui a fait sa prestation, qui a réalisé un rêve. Et vous, vous êtes là sur TikTok en train de gâter la vidéo des gens pour dire quin. Arrêtez. Déjà, soutenez-vous entre vous si vous voulez pas que le reste du monde vous laisse comme ça dans votre coin. Ça commence de là. Et quand je dis ne mélangez pas tout, arrêtez de mélanger du plaisir où une blanche, elle va écouter Fally avec votre politique ou avec je ne sais pas quoi. Bonjour, Nabalandzi Nyoso. Il y a Radi Nyoso TV, Radi TV. Bonjour, Bandekonamai. To bimeli bino to solo la. Ma solo ya musique. Tozo analyser ensemble na bino. Pour na ya retour ya musique na monde espace européen. Alors, ndeko kota ozako me ya ko partager bo partager s'il vous plaît. Toza ma solo ya kobeta pour na concert oyo ezongi na Europe, na espace Schengen, puis en Amérique partout, musique ezongi. Fally Ipupa abeti na U Arena. Et événement il est sans problème. Lelo a tozo loba ndeko na biso Inosbi abeti pe na Madeleine na Belgique. Et là, comme côté eleki mabe. Alors, tout le monde a koloba, na bande ko be na biso. Tout se poser question par rapport à l'analyse na biso. Est-ce que musique ils ont un espace Schengen? Et sa question. Mais à chaque fois, avant événement et ça là, tout le monde a kande ko na biso boké chwa yambo, pe na ndeko na commanda ce qui asso ce qui eso, bazala toujours na po ba me ko boycotter concert. Na événement ya Fally Ipupa ba tellement qui à 100% pour na koloba jamais concert ko beta to kotumba mboka ya mondele ya France ba tumbi en hôtel concert et beti concert et sili na soka tomoni ba combattant ba lobi sécurité o ezalaki na concert ya Fally ata président ata nani jamais esalamaka. Alors, bah, propos, parce que Mousso le dit non, ils ont pour la sécurité, Bambila, Obatiaki, Mousso fallait qu'il y ait un fond d'abisso qui est bazabou et malobézaki belé par rapport. Il y a concert, il y a Fally Ipupa, il y a U Arena. Oh, ils ont concert du siècle. Dans la Koloba, dans l'émission analyse on ça par rapport, il y a 2023, oh, et ici là, bientôt, tout ça analyse. Dans l'espace Schengen, bah, événement en 2023, ils ont belé, oh, bato balingai va se produire na espace Schengen, mais ils ont toujours quoi annuler. Mais le deux artistes abisso Fally Ipupa Aigle na Inosbi babeti concert na espace Schengen oyo tomoni elokomote et c'est passé et un autre mais koloba par rapport à encourager l'artiste abisso par rapport à pesa pe ba analyse oyo tozomona bandeko oyo bazako intimider to ko bangisa bandeko basala mosala bango te. Quel que soit problème ezali na mboka. Mais artiste et musicien faut vivre na œuvre na ye oyo musala ali la capé asa la parce que ba joueur quelque soit mboka za mabe ba beta ba club d'abord ba beta ba na bango sans problème ba joueur na biso oyo ba international na biso ba beta ba championnat européen championnat américain ba za sans problème mais ba artiste et musicien ba za qui limité mais des artistes na biso Fally Ipupa na Inosbi ba mei ko la kisabatu que tozali bato tokobeta concert. Alors analyse otoloba ndeko boke chwa yambo na komanda eso ozomona wana na miati baza na se bakana kike na espace Schengen bato beta musique tina 2085 ndezaki sema ba estimé par rapport ya ndenge bango ba autoriser musique ezonga na Europe na 2085 mais tomoni ba promesse na bango bambulu qui bazay au salawana et finir par qu'on se réaliser te ta o nyo sonne ko promettre la population et si et ça la mi pété na zonga il fallait pour parler qui était
nga na kobeta concert wana nga na kobeta na yo arena muto akopekisa nga azate parce que na mona yebi ke na kati na bango ebele bazana po balandaka bango na ba réseaux sociaux na ba YouTube Facebook et bazwa ba vie yango ba ça ko neti marketing mais eloko mo iko se passer bato batia fali tembe ke non fali aloba mingi bona te ndeko na ngai na esika ozali okomea ko étudier est-ce que eloko o na sala awa bato wana basala nini fali aza ba masa na participer là amei ko kota pour comprendre est-ce que bato yo ba ko boycotter concert na nga to ekobetama fali étudier ki terrain na ye amoni ke non na kobeta concert et ko sa appelle le bato boya bato baye 40 000 personnes ba côté na salle ya monene oyo aza troisième musicien abeti bandeko na ngai bravo artiste Fally Ipupa na bandeko oyo bazaki ko soutenir ye na ba combattant balobi que non mbila ezaki wana en tout cas ezaki ya jeté wana eza concert ya Fally Ipupa na U Arena ndeko na biso Inosbi bandeko bota la photo image oyo ya Inosbi ndeko partager s'il vous plaît. Inosbi abeti na Madeleine na Belgique esika boke chwa yambo afandaka bandeko yango na cha app menyawa tona otia bino muke boba na comprendre biso oyo eza Inosbi na Madeleine esika bawera so ba beta concert kala esika bawera ngema ba beta wana ba jibe ba beta à l'époque ba sali no so na mitiko wana to beta so yango te bandeko na ngai et comment il y a des combattants, des boya, des boycottés, des boya. Mais les artistes ici, ils souffrent pour banyata dans l'espace Schengen. Et c'est arrivé que non, ils ont eu une opportunité, ils ont fungola, banzela. Alors, tous les awa bande konangai, tous les awa. Est-ce que musique est zongi to est zongité? Na des concerts au Ebetami na 2023, il y a Fally Ipupa. Na ya Inosbi oyo beti parce que Fally a bengisaki ba congolais na ba étranger ba o ba sa collaboration na ye to moni pe Inosbi a bengisi pe ba congolais neti awilo longomba zaki invité lobby bon na la semaine ba extrême mike awilo longomba zaki wana yeni ala de Nigeria zaki wana to ba sa collaboration boya zaki pe na mosi na ye o ba bengi rebo ba beti concert bandeko. Et l'autre mon côté et c'est passé que Moutou Azoka, Moutou Alkima, Boyna Boy, et c'est passé. Est-ce que Mizuki et Zongi pour les deux personnes dans l'espace Schengen? Et la question, Oyo, to Mehi Koloba, parce que les alliés copé sa bango, Valère et artiste Oyo, ba osé, Kobeta ba espace Schengen, et Sika Oyo, ba combattant, ba bandaki Koboya, que musique et konyata, sous na potote, parce que ils ont la population nabiso congolais congolaise. Tala esika oyo toza koloba bande konangai eza ko honorer culture. Musique eza koboma ekoki kopekisa bitumba te to makele te. Mais musique eza eloko moko oyo na feti même na matanga batiaka musique. Et pe musique le ba misia betaka eza ezora pendant toute la journée te. Ezara 2h, 3h, 4h et sili nango. Mais na espace ya moke oyo bande konabiso après 10 ans oyo ba artiste musicien ba ko produire na kati ya espace Schengen te. Après 10 ans bande konangai après 10 ans ba artiste musicien va souffrir bazaka luka mais tomatisi ba Nigérien tomatisi ba Malien tomatisi ba Ivoirien tomatisi ba to mususu mais biso moko ba Congolais to nyati bande kona biso keno baza na droite parce que bango baza sima ya politique ndeko nanga musique ba chef ba konzi balinga musique c'est des temps na bureau na ye akosenga musique ba président africain nyoso osati ba bengi Koffi Olomide ba bengi ba Fally Ipupa ba foot ba zu na même ba jet privé et kende kuna esika bazali bato ba bina bato ba sepela parce que ba longa stress ba président ba pays africain ti ko na ba président européen pe ba mo benga pe tout le monde qui esika bazali na réunion na ba bengi Fally Ipupa Fally pe à ça de moi musique pe a lobby o ezaki ya koloba to koloba eloko na sima des artistes et musiciens Fally Ipupa na Inosbi na 2023 et bango bazongi si musique na espace Schengen vrai ou pas
Parce que ceux qui dans 2024, tout le monde qui non, bah combattant, bah déclaration résistant, bah dimi concert raison. Ça veut dire, bah tout, bah déboulonné, bah tout, bah zong ici, musique, ils a fallu, il peut pas, nan déclaration, ils n'ont subi, oyo, bah tout, bah koloba, à tondicité, à ceux qui 80 personnes, 100 personnes, mais oh ils ont nécessaire de konangai, ils allaient concert et bêta. Parce que ils ont dit, et l'autre qui non, concert, parce que bah tout, pour le moment, bah toujours dans moins difficulté à comprendre, est-ce que tu as toujours kate, parce que na Bexi a fallu pour pas. Et tu as dans mutu, ah, tu as qui m'a souvent mouté, bah combattant ko tumba mi tu kate, bah question est qui est belé, peuple congolais musique et zongi, musique et bête à journée moumate, ils abattant, bah air et bah toi ici, même la fête à mariage. Na fête ya mariage, tu l'as dans la carte à la mariage. Tu bêta na tamuke et fête pesili. Voilà, bande qu'on a eu botala. Ndeko inonce bi azaki satisfaire na concert na e et tu relaxa bino bilio mususu parce que tous en posa ya ko animer, tous en posa ya ko analyser, pe tous en posa ya ko sungana kana communauté. To ko tika la bande ko baza la wana teke non, baza se poser millième question. Papa, à part Europe, na Amérique, ba caché malongo ezarate. Na kati Europe, des places oh senti que non, ba ivoirien, ba sénégalais, ba ghanéen, ba nani, ba landa kabaibi musique na biso ngwa sumana. Yango motiva bango, yango ekotisa ba topé ba musicien ba se retrouver. Bande ko merci beaucoup. Bon mais ko partager s'il vous plaît, bon partager et bon tiaka ba ker wana pour ematsa ba tout. Bon tiaka ba ker makasi bande ko s'il vous plaît. Merci ndeko Ogi Ezenga Muziala. Merci beaucoup ndeko Verdine Massamba. Merci beaucoup bandeko Verdine Massamba. Merci beaucoup. Bozawana ensemble bandeko ensemble. Voilà maintenant bandeko nangai espace Schengen pays européen les lots d'artistes na biso 2 ba beti concert makele l'été et le comment il s'est passé Yamabe et bande konabiso ba combattant parmi bango eza ba o baza musu baza contre et ba musu baza pour parce que baza financier sima ya ba musicien mususu naza ko répéter mon dans émission par rapport ya ndenge combattant lobaki alors nazongi si muke na sima ndeko na biso oyo azaki angolais bande ko financer ba boketu boyebi déjà boyebi akomi pembeni ya Koffi Olomide boyebi mutu wana lobi kino ngane mutu na opesa ba combattant mbongo po babanda ko boykote ba concert na poto boyebi akomi nani mutu ya pembeni ya Koffi Olomide alors toujours kwa kizete mais à façon to loba pona kokende ko pesa po mutu a comprendre sika zali ke na kati ya musique na biso ezaki na ba musicien mususu soki ye ba boyeli abita concert il fallait aluka mutu moko boye aya po atia moto po baninga na pe ba mona pasi baza ebele toza na posa ya constituer ba kombo ekotanga ba kombo na ngote mais juste to meka ko pesa ba congolaises partout bazwa message il y a analyse oyo il y a 2023 par rapport à concert ya espace Schengen oyo ezalaki likama po mutu abeta il fallait akende soki nene bokechu akena cimetière bokechu akena cimetière abo bakoko na ye baza na cimetière ya oyo eza yo arena na sima wana cimetière ba mindele bakoko oyo bakundamaki na mabele oyo koko na ye moko te akundama mabele wana bakoko wana fali fa kufa ava beta concert ba maloba wana yo za parent yo za ndeko ya fali est-ce que osepelaki nango mais maloba wana ekeni les sans effet fali abeti concert na ye et fali asilisi awa aza kokende kobeta na Londres et concert mosu mpe akobeta pe na Belgique bandeko oyo bozola na biso partout concert ya Fally Ipupa kobeta ya concert ya Fally Ipupa eloko nini oyo ndeko bokechu amonaki mabe awa esika aza na ndako na ye concert c'est déjà est-ce que s'est trouvé que azali est perdant na eloko nini par rapport ya concert oyo Fally abetaki bato afota mbongo so aboyi kotaki concert ya Fally ngazo ba million eza question oyo tozo se poser parce que toza komona bande ko baza kolinga ko soutenir te
Nazala vidéo moko on a kotia. Eza ya fille moko, eza française. A outi kotia il y a pas longtemps. Na boy ko la kisango na live mamoko, mais na kotia yango na page na biso et oleka na YouTube partout na la kisango. La fille a question à lobby. Biso ba congolais, pourquoi tilelo ba mindele baza ko coloniser biso? Parce que biso moko tolinga na katie. Ceux qui doivent se soutenir biso na biso, mundele a ko respecter biso. Wana za française. Oyo koya kota la page na biso, koya ko monango, to lexango awa na page na biso, yo la na YouTube na biso. Mundele a lobby. Bino ba congolais. Pourquoi mundele aza ko mona bino bana nende a coloniser bino? C'est parce que bolinga na katie. Au lieu de soutenir moninga, au lieu d'encourager moninga, au lieu de kunda moninga, au lieu de moninga parce que moninga a avancé te. Wana ngaite maloba ya mundele bo monango na kotia eza fille ou a sali analyse ne par rapport ndenge baza ko mona biso pamba. Moninga abeti esika bato baza ko honorer bato babeti au Congo et en tout cas Congo na biso et Congo en tout cas ba musicien en tout cas mosusu abimi oyo aza makasi lokola fali popa abeti esika oyo bato mosusu babetaki wana ba 34 ba combien mais ya beti 48 000 places. Au lieu de encourager te ba analyse tout le monde qui batiaki nani rideau na sima batiaki bona bona mais pourquoi tout ça? Mundele reconnaître 48 000 places mais biso ba congolais to bité ils ont 20 000 places. Tout le monde sait que na biso ba oyo toza ba étranger na ba colossal tout ça la discussion ya kolakisa nombre ya bato ba kota na kati ya yo arena. Ndeko na internet qui bosso na yo beta yo arena fali ipupa. Combien de personnes ba kopesa yo autant de personnes ba kotaki parce que ça va billet ba lo tikango déjà et ba zo la sa ba place ezalaki. Mais lokola congolais azama kasi na recherche te lokola congolais a limité à comprendre te. Beta pe ya Inosbi na Madeleine combien de places o ekotamaki. Enos asala 100 000 asala 200 000 asala 300 000 mais c'est déjà beaucoup. Parce que batobi que non na kati ya Belgique il y a une place au boké tu ya mwafandaka na commandant Eso ce Eso ce qui na bolimbisa par peut-être on connaissait bien te bango bafanda avec bango ba signer que non conseil ko beta jamais na mboka o bango azali. Est-ce que concert oyo ya Inosbi ba militaire bazaki pe belé koleka isa question concert ya Inosbi na Madeleine ba militaire bazaki pe ebele koleka ba bise ba militaire lola oya fali po ba combattant ba me ya ko boycotter concert wana po ba tumba ba mituka place wana te po ba bibisa ba tout te. Eza question photo se poser ba lobi na France ezaki nde moyen te ba mbila ezaki ma ya koleka. Est-ce que pe na Belgique na concert à Inosbi ba mbila bazaki pe makasi to ba mise ba mbila oyo armée na muso ba kochar pour ba sécuriser concert à Inosbi. Ce sont ma question simple auto na to poser bande comme so bazar ko tia ba tembe bazar ko lobebele musique et ses zongi munde la reconnaître culture congolais. Rumba na biso patrimoine na biso ba si ba reconnaître yango. Au lieu to encourager ba misi ba beta ba salona poto kine liboso te il fallait pas fallait abeta il faut confiner abeta. Il fallait pas fallait abeta il fallait wera to jibende abeta. Non, eza étoile ya moko na moko. Fali ya fungoli yu arena. Oyo Madeleine. Ba, moussus ba beta déjà à l'époque, il y a 15 ans, 6 combien. Ndeko na biso Inosbi, abetipe, asali ayepe plein, et ba toza ki satisfaire na concert wana. Parce que ba s'attendait ki te que non concert robeta. Ba toza ki a toujours que concert wana koza toujours na ba dérangement ya ba combattant à Belgique. Mais malheureusement, combattant mon côté, il y a Belgique, a Komakiwana pour boycotter concert ya Inosbi. C'est ça, Congolais. Est-ce que vous monite mindele? Ba oyo ata ba Belge ou ba koloniser biso. Bazo mona keno comment ba ndeko oyo ba Congolais baza ko perdre culture na bango. Pourquoi tu mélanger makambo? Cause politique na musique. Non. Mais vous avez balle na musique et na politique. Bon politiser pe ba espère on a biso. C'est ça de question oyo
bato ya mbai banda se poser par rapport ya oyo tozomona combattant parce que joueur na France na Belgique batambola sans problème ba joueur na biso ba international baza menacé te ata baye na Kinshasa babeti mabe mais so bazongi na Europe baza à l'aise mais ceux qui musiciens amati ezaki makasi mais na kumisaki na Fally premièrement Fally avant beta concert na ye azaki na France afandi na France aotambola ba quatre coins ba combattant ba monaka ye te bozaka jouer à concert imaginez ndeko na ngai bozaka jouer à concert ba déranger Fally Inos Bi avant beta Madeleine na ye azalaki na France pe aki Belgique aotambola sa ba répétition au grand jamais combattant kotaki na répétition à boycotter, à boycotter, non, on vit ça au concert, et c'est pas ça qui était. Mais bazara joue à concert, bab misamito. Bande konangai, musique, ba concert, ezongi na poto, tote, eza question. Concert, ezongi na poto, to ezongi te. Alors ndeko ya zamaele, to me ya konseko, to tia ba commentaire. Ceux qui bosa la biso d'accord. Na lobby avant concert et beta, fallait azaki na musicien. Bako tambola par-ci par-là, mutumo te abundisa bango. Inonsa pe ba musicien na ye botambola par-ci par-là, mutumo te abundisa bango. Concert ebeti, eleki bien, ya Fally, ya Inos Bi eleki sans problème, et baza ba programme musuka na Europe. Malgré Londres, asi alongwa na union mais ba okota na Londres et ba kozonga Inos pe au mata France bokinde. Toi concert ambiance eza bato ba congolais la poto baza ko craquer ba problème leki bien na mutu en pour ça que jota moi désir na eli banda ata na concert mutu Alexis moi dana muke papa zo pala lali na ye akodi bakenda ko to baba akina baba mais amu ki exactement ata désir ya cha Fally to ya Inos Bi ayoka bien mais bande ko biso ba résistant oli ba bunisa politicien bon c'est politique na musique eza mabe totika musique eza musique politique eza politique bandeko oyo ba résistant merci na ndenge bo comprendre que culture est kufate culture il faut eza toujours culture merci na o ba comprendre merci na ba oyo baza na CCB que non to combattre musique pourquoi to linga ki président Fati aza na pouvoir merci na bandeko pe osa ba campagne ya président Fati na poto ba combattant mosusu. Merci. Merci pour ça la campagne. À ça président. Mais tout tika culture la biso ekinde. Président Fati a mona ki non concert ya Fally ezaki concert mo ya makasi. Atini délégation bakei. Alors c'est pour vous dire que non culture il faut ezonga. Toza ba to soutenir ba mission na biso pe bandeko na biso. Merci na bandeko obalani. Ba commenter la bino eko zala très important. Yakoyoba est-ce que vous sepeli ne culture na biso emati ezongi na espace Schengen. Tout le monde a ba malien ba sepelaka. Ba Nigérien ba sepelaka. Ba Ivoirien ba sepelaka. Mais pourquoi pas pe biso plutôt sepela. Et surtout musique na biso. Bolanda Kami Makoso nenga za koloba. Akumisa musique congolais mais biso mo toza mona pamba. Yango toza na or cuivre, toza na richesse na Congo. Toi toujours pauvre. Pourquoi? Parce que tu comprendre le mot. Toza pays il y a le plus riche du monde mais le là tu comprends de l'autre yamwana toza pauvre yango toza pe na musicien oyo azo sala aza ko pesa lumière ba muso banga ye mais juste au monde pamba parce que toza na problème. Merci nandeko oyo ko partager. Rendez-vous le 8 na Londres Fally Ipupa toujours et si ka congolais abetité yazo fungola la porte wana na Londres Fally Ipupa oyo ko beta sukuna et si ka congolais moko te You Arena eza na France eza na Belgique eza na Londres eza na Espagne ba You Arena nyonso wana bakomi kopesa ngo ekomi kombo ya You Arena Fally Ipupa to You Arena nyonso pays nyonso oyo boyebi ekomi kombo to Fally ka nyonso wana parce que ni muto fungoli yango muto yambo oh bokecho yambo Fally Ipupa muto yambo. Mais culture na ezongi bandeko ko zape bien pour na bandeko mususu oyo baza toujours na actualité to analysaka pour te motiver ba ser na biso to zonga buzo bate mais to avancer
pour Congo, ils ont pour ça drapeau partout, ils allaient bapesa biso respect. Quand même, dans notre vidéo, il y a une déco française, pourquoi bino ba congolais, Borolandango, Nasima, et vous savez bien. Commentaire na yo, et que c'est perception, partage pour que comprendre les musiques, et zongi, na poto, et que vous savez bien. Botia ba j'aime, ba care. Abonnement est gratuit. Si vous vous abonnez, payez bien pour tout meka. Comment tu abonner? Na katia page na biso. Et après, il y a YouTube na biso, Radio TV, pour tout meka, partager toujours le message ensemble dans le Seigneur. Congolais nyonso, toza ini, nasan, batu, ya papa moko, maman moko, ekolo moko. Boke choyambo, topesi ombote na komanda eso, topesi ombote, botika, culture na biso, ekeliboso. Inosbi, bravo na Inosbi. Bravo na Inosbi. Concert, et quand même ça va. Après Fali Poupa, Inosbi a osé Kobeta na espace Schengen. Bravo na Inosbi. Na Onus va critiquer ça, non. Problème est il fallait concert et bêta. Bato va critiquer Fali Poupa. Oh, Fali Poupa, non. Il fallait 40 000 personnes. Mundele Andima, pe Fali Azala honoré parmi troisième musicien au Abeti na Arena. Bravo na deux Congolais oyo bafungoli ba porte ya Arena et ya espace Schengen. Merci na bande konyonso ba commentaire na moni commentaire à des personnes ceux qui zappent na sima tokota ngoma na pesi toujours ba super abonné nyonso oyo baza na Radio News TV o bala na biso à tout moment. Na OP ya Radio Télévision Baolanda pe batu ya Radio TV 4 na TikTok Bakolanda. J'espère boye bara déjà tous na YouTube na biso eza Radio Télévision Radio TV Radio TV TikTok na biso eza Radio TV 4 awa pesa Radio News TV. Alors tous les trois Twitter pe ezali tous na Twitter tous na pe na Instagram tous la kawana pona kopesa ba information. Contact na biso ko numéro sur côté na page na biso so suivre place ko au moni wa ti suivi so suivre biso place wana au côté maman au mona contact na biso au contacter biso so za information ya kopé ça so za pour ça pour publicité to za lisolo ya kobeta contacter biso to collection en temps réel. Merci Naba Congolais, Congolaises. Merci Nabandeko ya France. Merci Nabandeko ya Belgique. Merci Bandeko Allemagne. Pourquoi pas Bandeko ya Hollande. Pourquoi pas Bandeko ya Libanda. Ya Suisse. Pe namonaki Bandeko ya Canada, États-Unis. Bazo kitapo ya Kolanda Bandeko na bango ba Congolais et si kawaza kobeta. Merci Nzambe apambola bino. Ezalaki toujours Papa Radi, l'homme de bonne na bon Nzambe toujours elengi. Merci et bye bye.